eza ya côté kate Congo eza ya ba Congolais tozali na kita ebele tozali na bato ya mayele ebele tozali na mabele na biso oyo bwaki nkuna lelo obosanaki leka nkuna ebimi tozali na mai na biso oyo mbisi ekobota mikolo na mikolo kasi balobi bale te papa ya bakozwela biso makambo tokosola lelo ya likambo ya Congo soko za Congolais te bima libanda po ekoshoke yo Océan azalaka elembo ya moto te Océan ali elembo ya Nzambe obeta fimbu okoloba na kozongisela okaka ozobeta nkoba bambata ozobebisa maboko na yo bankundololo bafita ntaka po bosolo nde Océan bosolo nde chaîne ya libération lelo tokoloba po ya liekolo wa biso na minito bapesi biso tokondima lesu kozalaka babolole te moto nyonso na République démocratique du Congo ayebi ete Congo yali na pasi ayebi ete Congo yali na occupation ayebi ete Congo mindele balingi yango te ayebi ete Congo mache kasi yo moko Congolais na sima ya makambo nyonso wana yo yebi nini yo ozali kosala po nekoloba yo tala likambo tokosola lelo etali Congolais moto na bolema vidéo Bana buta oye Nayoki Bolobi Yaka kozwa kiti na yo mokonzi na yo kovotaki yo na 2018 elingi ozongela ebonga na yo eza koete kovotaki nani bokovote nani nani mokonzi ya mboka nani mokonzi ya mabele nani kolo ya kiti oyo bayibaki basuki oyo tomokaka nde tozoloba na mboka na biso toza na mai te ezaka koloba mao 145 territoire ezobanda tomonaka eloko soki yo ozalaka président depuis 2018 mais changement politique de la province na biso ya Kongo professeur tokovote tokolema te Martin Fayulu numéro 21 notre président pour 2018 pour Akakio donc voter qui on a voté qu'on a déjà fait témoin là donc voter on a ndenge nyoso mais opportunité on a le rôle à batrikati mutu nyoso ayebi pour osaka numéro 4 comme numéro 21 pour voter on a ko basala nyoso nzanda zali pour voter kaka yo misala ya mboka bana bazwa misala baétudiant bazwisi classe babana kosala mpona kosalisa famille na bango oza boye te lobi tokolongola chômage lobi soki bosali makasi mbala oyo ata batrike bakoka biso te oza boye te tosala makasi na vanda na kiti wana po tokende liboso tobengana banguna bakuti na mboka eza boye te
ndeko Fayulu nayebi ke superficie ya Congo eza lisusu lokola ezalaka te mpona nini Congo ezali occupé envahi na baétranger entre autres barwandais na yango nazali kopesa eloko moko eloko naza kopesa yo elingi koloba ete Congo ezala moko mokonzi moko ata toza batribu ebele me tozala kaka moko mbala ya liboso natindaka yo ozala défenseur à l'intérieur comme à l'extérieur du pays mais cette fois-ci naza kopesa yo mission osangisa bakongolais likolo ya mabele ya Congo toyebi eloko toyebi yango baza ebele na kati me bazaka ndako Congo ekolobo maka ekolobo maka ekolobo maka ya liboso na kosenga bino bolimbisi na ndenge tokomi na pokwa na putu boseli déjà 2 jours boza kosela mais na bolingo oyo boza na yango mpona biso namoni mobilisation makasi bomibetela maboko mbala oyo bokotika bango lisusu bayiba pouvoir na bino bokotika bango lisusu bayiba souveraineté na bino mbote bonjour na bino bato bazoli baku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo na ezwi ezali bongo branche moko totia na chaîne ya libération océan du Congo epai oto akaba kongomani epai oto sasaka to panzaka epai oto belaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya yekolo Congo epai oto analysaka ensemble epai oto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique epai oyo to longolaka peuple congolais la bolema epai oto tiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oto salaka mosala ya Jean-Baptiste epai oto akabongo basinzeli komobetaka mbela koloba ete ntango ezali mabe totelemi biso banso epai oto telema ferme fidèle kola bakoki mpona kozala biseko ya république démocratique du Congo epai oto mokundolaka maloba ya nkoko na biso l'élaboraire waloba na biso béché fouillé ne laisser ni place que la mer passe ezui la monte religieuse popo ezui ekomela bongo mana na konyado na ngala États-Unis d'Amérique équipe épolaté na États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya les grands professeurs Achille Mave na molonga na Émirats ezui komela bongo Big Daniel Ngenda ezui komela bongo mama na Jolie na Suisse mama Dolo mama ya bana moninga ya moto ekomela bongo Mama Samuel mwasi ya mabondeli ekomela ba mama missionnaire na plus trondé ba mama ya moto mojali ba mama ya moto mojali moto mozima mite moto moko toka po ete komita moto tokisa moto merci encore une fois
na mama Jawa salam alaikum na ba musulman nga mwana mère Debrino na Autriche yanga motema mwana mère Debrino na Autriche papa Mikael na France la mama Célestine li pasa nga ino ya se antelive ngonge beti ya bosolo ngonge beti ya tokundo la maima bombami po ete ba Kongo mani balongwa na boloki balongwa na koimaima balongwa na komi beti sa mama baku kasi bayeba nini balingi papa Alfred na mama Clarisse tango yango ya nita babe foku yo moto la plus 30 na mboka ya mama missionnaire. Merci encore une fois maman Odette na moni appel ezalaki bongo na 0R kasi courant lokole yaki na ngongala neto kangaki pour te profiter kotia téléphone à charge pour te batba sala musala malamu nzamba pambola ope na banzo komona mwa mongoloto ya mwa malobala tikeliyo to bengana pour ete to sola likambo ya Congo to sola likambo ya Congo Big Daniel Ngenda to sola Charlie Chobo papa mapasa nazo pesa numéro Charlie Chobo bo benganga pour ete ba oyo pe bazana numéro te papa mapasa mama Jovito ana posa la bilo mama Pasteur Chantal mama Chantal Tambila mama Sidonie na France boni bomo bayike basi ya mkuya bakoko Lumumba to tele matango yo to se voiler ba face tende le bolbaka lokota il falancer bande ko ali temps oyo ngai no to la maneti to fanda pour ete maneti ko monisa biso ko amboki ya bien maneti na ya nyopio na ya vie claire e ko monisa biso ko ke makambo yo ko simba to longo no maneti to tia bongo la se to tela na ntoku to lo balikambo litali Congo yo ko mona Congo e komine sikani yo ko mona Congo na weza ko evoluer ndenge ni demo bakalo ko tele français bande ko langa bisika biso bozali bo s'abonner massivement na chaîne Libération bo partager des émissions bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime Désiré Botuna na mama Elisabeth Botuna na Australie pourquoi pas papa langa G3 Guillaume Pinga la South Africa yako nanana Elompinga Guy vraiment prompt rétablissement merveille et pe ba mapasa nzamba sunga bisika no sogozali ba mama Congo to telema to mema Congo la motema mema Congo lokola mwana cha Congo na mokongo ba mama ya Congo ba papa ya Congo to cha Congo na mokongo to mema Congo la biso la mokongo to kangali puta to cha mona nzembe poete yali ekolo ya ngai na yo to ina na ten kando yo ke la kangai nde kolongola la ino tala na mbosolo na yemisaka yo Achille Ntela grâce à Ntela umba mama sociale ali no moke monseigneur les sur kolo la ndeno moto mo prêtre yambona banda bomoni vidéo moi message ya moke on yaki pour ko benda bilo mo mato ipe ko sombitini ya bino makanisi poete ya lesika moko poete to bundi la république wa biso bande ko na ngai Martin Fayulu na esiro ndeko ngana akosala campagne ya Martin Fayulu te na akosala publicité ya moto te kasi na akozongisa peuple congolais na libango esiko etumba na ngai na yo ezalaki ete bayibaki biso maponami po ete tovotaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi massivement na 2018 esika oseya bali kopia bino révélation soki lokuta tozonga na ABC1 bokota na début oseya di Congo maboko na ngai yangoyo na likambola moto te na kofinga moto te tous les 26 candidats to ya mibino tous les députés to la poste la bloc kasi na banda ko démontrer ndenge bolbaka lokota ya français mbeba ya moko na moko po ete nde bokozwa bosoro ndeko na ngai nzamba akosaka te nzako mbafola nge itungia losako bokulaka olankala nkema ofakumbolo bokulaka ikala songa nzila ekimbabu ya ntumu ya mama Congo na plus 1 toloba bosolo nde kosikola biso bwali badepta Biblia bosambelaka bwali bato bokenaka bipai wazo croire na Jésus azo croire na Mahomet azo croire na ye na kimbangu azo croire na ye na Buddha azo mebiso nyoso wana tokoluka be bonsomi na mokolo ya suka kasi boni yoko teke kolo yo po kokosa to banda na likambo na ndeke na lo prompt rétablissement à l'homme et kabu ya l'homme est puissant. Merci encore une fois la papa Adrien bali ko tambola la président babengi balobi likambo na ba ko traiter yango likambo la président salobi. Merci encore une fois président Eli Martin Fayulu Madidi parce que na sensibilité aux akarango tango yoka kalikambo ya ba oya yo tango yoka kalikamba peuple congolais ezaka kapona chaîne océante ezaka pona kabuya te mais maboko na weza la kapolele ndeto ko pasola
rideau po ete tolingi lisusu te bosoto pembela prezeli soko zoya na motema ko étouffer to ko étaler yo soko zoya na motema ya koya pona bondoki yo bosalaki liboso boboye ko seya mbalo seya ko kota na nko po ete bosolo yango e triompher to ko linga su bêtise te to zaki lokwa to sali to molo kwa boko tindi kamso to zongi mais siko to ko ya na nko to ko kota likamango po eza ya Congo président Elias ya Congo yango nga nazongi sakabino to bunde tumbala bosolo po eza ya Congo bino bato bolinga kale bolojwa c'est le moment to loba ale bolojwa ou rien bazongi c'est la mona mboka passeport ale bolojwa sa pio moko maîtresse soki bozoye bate bosolo nanga bokoyeba yango na mikolo ezali koya nini bazali kolengele po ale bolojwa to vanda ka kimia metambo makambo ekoya bokomi sukulu bangonga yango se ya kobeta ngonga ngilele na lingina na baba congolais. Bravo n'a plus de 40 000 personnes. Oh, quand il a concert à Fali Ipupa. Ce sont des lâches congolais qui ne veulent pas la libération de la République démocratique du Congo. Sorry. Bolimbisi. Tamusumo lo balanga ko touché. Et Sengonangé zali pour la moni plein, il y a plus de 40 000 personnes. Bosombi babillé. Mais plus de 40 000 personnes wana. Le 2 décembre, boya appelle la France pour les alikamamboka. Le 2 décembre, boya la France pour les alikamamboka. Botine de la bisope misolo, plus de 40 000 personnes au côté de la concert à Fali. Botine de la bisope misolo, awa poète Congo bikisama. Bozwa kimia. Po bozali ba umbu kwake bozo ke le kosepela kala ba concert. Bozali ba umbu kwake boza kobina pota ngobimaki bozo nkala kati ya system. Bazali kolingela bino boule oyo bino na mpoto bokolia bisu mangoya te. Bokonyokomo. Bokotika la bobele bibina bina tango biso to koluka révolution po ba règlement de compte kozala to linga te. Soki bibili elobi la biso moto abomina mopanga bakobomena mopanga boni yo sunga Congo te to peso maboko ngunga yangoyo na pesi bilo matondo lolenge bokota ki ebele kasi ebele wana pe boya les deux bisika to kosanga la biso banso baindo pona kotombola mongongo ya likambo etali République démocratique du Congo longwa les États-Unis longwa la Belgique longwa na Allemagne longwa la bamboka tout boya soki boyete système ezali gradi lompinga système ezali oyo ekosala mana mikolo mezali koya penzamba kozala contre te toko boya te basali ya miziki babete na biso lindanda po ete ezali eloko moko ekonsola kabiso toko boya te bafere egola babeta miziki baweranson babeta miziki aigle la biso Fali Ipupa amata lisusu mais toko linga tout congolais azala nde conscient pona sima miziki okolala wapi na sima ya kokende nteke okozoka na ndako nini po ete ndako ya yo batumbi yo bimaki okendaki nteke na bozongi okuti bano bakufi est-ce que okomi benga irresponsable to responsable Martin Fayulu Madidi na Isiro akotaki na mpokwa bomoni lolenge kani boyambami ya peuple ndeko na ngai ezali kosenga to suka kaka wana te ezali kosenga biso makambo mayike nini esengela biso to sala misolo miyike la liko yebisa bino bino bona longueur d'avance pour internet okokoto kozwa makambo biso to la mo retard po ete téléphone ya lite na lukaka téléphone na senga ka na bosolaka na kotaka Google la kozwa te misolo miyike ya ba américain ya ba français ya ba anglais mais na banglais to kenaki mwa ko luka on dirait système ya bato na bango o bangai batinda la Rwanda bango ba boy yango parce que balobi to koki konzimelo ko wala te moi gouvernement ezali ko telema po balingaki bazwa bango na lolenge wana mais kasi bango baye ko kontola ete alaki makambo ya ko kende la Rwanda pamba te yaki makambo nda ko quitter la République démocratique du Congo pona ko bundisa miso babandi ko mo benda na penza wana na baiba Melika na baiba français pona babima na kati ya likambo wana me bazalaka na pose ya Congo me balingi te na lolengo bango balobaki ke bato ya bango bakoya bapesaka bango na Afrika ya Rwanda misolo miyike mitamboli pona kopesa Moïse Katumbi
na lolenge ya bosolo pe bosolo ekotika la bosolo. Moïse Katumbi azali candidat na biso te. Moïse Katumbi ali candidat fabriqué ya Mendele. Na yebisaka bino likambo soki bokotela ba video. Na lobaka na bino ba ali ko préparer le biso Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui signifie Kabila. Moïse Katumbi qui signifie Kagame. Moïse Katumbi qui signifie les Occidentaux. Moïse Katumbi qui signifie la balkanisation. Moïse Katumbi qui signifie vente de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi qui signifie l'ennemi du peuple congolais pour aller à la développement. Français Bino Yangwa. Cela veut dire yo inaka développement Congo. Tala bisiko zali. Yo oyo inaka Congo olingi lobi tozanga mboka tala bisiko zokende. Ndeko na ngai. Bayela kabiso wilki. Lelo wilki ezalaka te. Ekoma basoso mosusu. Formolo bachaka la soso bonyo lingo tikala kaka koliaka formo. Bonyo lingo tikala kaka obela beru beru. Bonyo linge kolo wa yo Congo te. Ndeko na ngai. Pourquoi choix ya peuple fait à la Martin Fayulu Madidi? Balbani, je m'explique. Pona soukis. Mikolo to ana sensibilisation. Toto o kaka. Moninga bo we bo. Moninga nyango we nyango. Isoeka we mongo. Wana nde tumba ya bo. Révolution. Pourquoi naza ko épingler Martin Fayulu Madidi? Pourquoi naza ko épingler Muzitu? Boyokanga malam. Martin Fayulu Madidi, c'est notre président autovotaki massivement en 2018. Et tout ma vérité désir n'est au boundé à monter parce qu'on était avec des vautours. Ba oyo balinga kate lycée kwa République démocratique du Congo. Balinga kate Congo ezwa bofulu kina yango pe bonsomi na yango. Ba kei lolenge batinaki. Martin Fayulu Madidi nande gole Muzitu batika la pona ko bunda komba. Eloko ekaboli bango e ali songi ya ba pepe Congo. Et ali songi. Ndeko langa Muzitu na nouvelle là ba travailler na Kabila te. Muzitu a travaillé na Kabila lokola ba Congolais banso lelo basa ba résistant ba travailler na gouvernement ya Kabila sauf personne. Mais bango nyo sote basaka corrompu. Bango nyo sote balingaka Kabila. Bango nyo sote basepelaka na mabe ya Kabila. Ba o basepela na mabe ya Kabila bomona bango. Ye atinda maki lokola motinda mina kati ya palu ya parti politique na ye o ezalaki alliance ndenge bomoni ba alliance ba ko sala malelo. Oyemi ki ezali na bandeko na biso mosusu bazali sima ya Moïse Katumbi. Bazali asolo balokite. Mais mo pepende memi bango pona ba dirigeant na bango po ete basoka kwanga kuna. Atani soki na keite na kozwa wapi. Lolenge moko epa ya Félix. Ba alliance asali na bato baike. Ezali te po ba ko sepela système eko ke na Congo. Ezali ka to pousse la pembe na Félix po ali na mwamba bola. Ya ko pesa biso moto, po biso moko to ali na moto te. Soki moto wana masimbi, to mekata kolongola Congo la mo etape oyo. Pasi na yango ezalaka nini? Po ete osi oche moto. Soko zeli moto la makasi to ko bimate. Lolenge moko bato baike bazalaki pour ya président Martin Fayulu Madidi asangana Moïse Katumbi la matata mponyo asangana Delice Sanga tako ngana ako kala mongongo na ngapo na koloba ke président eli okwai na mbeba ya kosangana la bato wala bila mofinganga na lobi Moïse Katumbi akoyoka posa la pene na yote bino boyembela Moïse Katumbi tobuka kalokuta te bosolo ezali pe bokabonite. Bolobi Delice Sanga moto na mayele aye pembe na président eli pote bafuluka na lobaka likamba Saoli Sanga na telesi bino Saoli Sanga boni moyiba Saoli Sanga bino bobambanga mabanga boloba ete la komi kolabona ko déstabiliser président eli lelo to komi wapi boyo kakatoli pe bo s'abonner na chaîne oyo nanya moni Delice Sanga te nanya moni matata mponyo te nanya moni Moïse Katumbi te na talisa bilembo la sala émission. Tola ki bela bato to tukumi bale la mibale o babanda ekolanda kopesa nga makasi mamosi ya loba ganga to mono kolikambo ya mboto kende tokenda kapona kokende te bakati sake balete pona mposa ya kokati sayo milengeli te
oyebi kopusa bwato te ozokende mpo na nini biso totalaki ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi na bokabwani ya lamuka tolobaki tozali na ye tokotikala na ye mpe nzambe azali na ye mpo bilembo bimonanaki ya nzambe tata tokoya mpona kopesa moto esengo te mpo asepela biso tokoya koloba bosolo ekozala buku ya bomoi na bakongomani mpo ete babima na kati etumba Gédéon ntango babengaka ye vaya ero abukaka nano eloko te me na kati na ye bokasi bozalaka nzambe akendaka kofandela esiko ya pamba te atalaki intere na ye na kati alobi kati na moto oyo ali na mwa nguya ali na mwa makoki oswenga nzakomba na vai na kati na ye akoteleme mpe akosala bosolo esiko na bapeple congolais Martin Fayulu Madidi ali shwa na biso tokotikala na ye mpo na nini azali moto oyo ayaki na bonzambe na boyei na ye mvuluzi akita bamamero tu bakopesa ye ezali significatif na kati ya Biblia Florence ya Matondo Mido esengeli ete bakongomani bazwa pole lelo Martin Fayulu akoki kobongisa totalement te ndenge bolobaka lokota ya lifaransa ndeko ndenge ozokombela nga oui baza na kati ya système mais tozwa quand même mutu moko oyo aza na kati ya système azali koboya pratique ya système azali koboya mabe wana ndeko nanga biso tu toali basumuki mais Biblia elobi lisumu nyonso te kobima mutu nakufa cela veut dire na lisumu mosusu tokoki kolimbisa ya Petero eli na lisumu tokolimbisaka te ya Yudas mpo nzambe alimbisa te bapetelo bali otokolimbisa bango mpe totambolela nzela ya nkolo boni bosolo te mwana mboka Martin Fayulu Madidi ali elembo ya bendele lokola ye pa kotoli alobi ete maloba ya mama ose ezalaki nde solo ntango ya koyebisanga nasangala ba Moïse Katumbi te natika bavotour oyo eyalaka mokolo nga na okele pa président nakuti bien bakobima na bise président ba oyo bayaki pano te bavotour abima monseigneur ngabi te président lobilinga jifendelo koyeba po ete bali na bosungi ya Kongo ya solo te bemba kokaki kotrahir ta avec tout belojo bakongole bapesa ye aza mwana Kongo ye aza yaya bayembelo mwana Kongo akiti atali mabela Kongo melelo oyo akokokeloko te to soutenir bato bazana bilembo pe bali na bonsomi pe bolingwa ta moke akopesa pole ngai nazo ngolu ya kotuna muzitu mituna oyo mesu na koyeko loba yango netando ekete ali na posa ya koteka Kongo te mabe na biso nde toyebi te ke bapetelo pe bazalaka na bolingo ya Kongo esenge tozala bato bali na moto oyo biso moko tokogere bango mais poto koma na suka ya makambo ndeko oboyi Fayulu lelo okoteka mboka na yo lobi pe okotikala bolema esika ya koyamba yo kozala te po yende moto moko oyo mindele bakokoka kokatisa ete nakoyebisa bino bosolo misolo ke pa Moïse Katumbi lia mbongo eza problème te mais koteka nation te mais mbongo ngo pozo li ozala makasa komata l'escalier pe akokita pour ce qui est kanyo comme le loko a Félix matondo la bino banso nazaka la sensibilisation totelemi bendele ya 21 ya 24 c'est nous sommes ça Martin Fayulu Madidi to pesa ibokonzi na lolenge nini suka yango na article 64 Occidentaux ba na carte to li ki a été Occidentaux baza puissant ko lika biso pamba te biso moko totikeli bango nzela mais soki tosangisi pe boyoki émission ya lelo sensibilisation lelo bokaboli yango na bato pe kongomani azongi na bosolo pe tosimbani na mwa ndambo ya biso na biso oyo tokozwa tosakrifie yango mpo na ekolo bwa biso bandeko na ngai soki tobundi etumba tokotere pe monde ekoningana le 2 décembre 40 000 oyo boyaki la concert afali tomona bino na marche ya kosoutenir Congo pe soulèvement populaire
na awande na solusi. Merci na Kabouya l'homme puissant d'échange par l'équipe qui gagne et prompt rétablissement na yo nzamba ko batela yo. Merci na Gloire Ngoma Misap électrique, pourquoi pas prompt rétablissement na Pape Joy directeur à recherche stratégique. Pourquoi pas Samo Mokondi Parabe monsieur Babiso. Ba pour amenta Angola no bondi à botar de bono et monsieur ko komela bino mamour d'Angola na mokitene Florence Matondo Milo. Famille Lompinga Banso bana na nganyo so la lingi bino mingi Christophe Lompinga la servante de l'Éternel Willy directeur Nabiso Faman Zamba Pambola pourquoi pas Gloire Lompinga en premier Zamba Batela Esther Boluka Mama Lilisaya na Maso Boko sala pour la chaîne na Mabonde Nabino Jonathan Ilunga Nzambe Apambola Bino Banso Miradi Saya Nzambe Azana Congo que vive l'indépendance que vive président Eli Martin Fayulu Madidi. Bye.